coucou, allô, 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 bonjour. Quand on a baqué, bana, les bana bobinga ba mama, ba mamate, ba mama ne bobinga langa bana, de bocha bango wana. Zamba makamba minene, zamba makamba minene, asala kama kambwe kamwisa kabato, zamba makamba minene, zamba makamba kokamwa. Zamba makambo akokamwa asalaka makambo elekelaka bato. Zamba makambo akokamwa c'est alors pambolama. Merci à bien surtout pour prétendre miso ndo pour otala nga pour na bato na bien pour na kokanga la pesi bino mbote bien bois bien. Boza bien, na ngoto na loso boza bien pour nga de mon côté ça va. Dieu fait grâce, naza bien, fumukanda pe aza bien. Toi na biso bien. Kimia ezali nga naza bien fumukanda pe aza bien. Le patron de mon cœur, il va bien dans ma battre la biso. Bongo bino côté na bino ndeni boza bien. Boko melangai bosa na ba commentaire, boye bisanga biso ki boza bien et ça la nga plaisir mo boko koyeba te. Na yo ka sengo mo er mo na ba commenter. Oui maman ni tout nous ça va. Maman ni tout moi ça va. Et ça la kanga sengo mo boko koyeba te vraiment c'est pelsanga ma casse parce que bino bomoninga botalinga nga fona tanga ba commentaire pona ba peke ba ebanga ba ebalinga kanga ba eba sepela kananga ba sali nini ba tala kinga pe ba mona kinga. Alors on a li ba commentaire bochilanga ba commentaire na bino ce qui bino pe boza bien nzamba pambola bino nzamba batela nzamba za na biso nzambe atika bana ete ata lelo zolela lobi okosepela polika moza éternel na sa moyo oyo ezate nzamba za solution ya nyoso buto ate yindi tongo saka nini itanaka muto ata beli suka nzamba pesa ya guérison saka nini abikaka makambo ateza minene mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi yanga ozanga kilobi lelo oyo ekomi ya yo yo pe oza nango neti nga Nazaka na langage babaka, contentez-vous de ce que vous avez. Je me contente de ce que j'ai. Oh nzamba pesinga yonde na sepela kalango. Yo ozolela maya misna yo. Lobi osanini et comment peut maya komela. Alors maman il y a ni tunde boy binga na émission na biso ya papa nous pour le mariage. Émission papa nous pour le mariage. Ezara émission oyo nga la salongo pour na ko préparer ba jeune o ba kelanda kwa mariage pour na ko apprendre bango makambo ba yebite. Mais bah bisanga ki mama il ni tout ezalaka pona ba jeune ba ke na mariage te même ba mikolo pe ba la kata ndako mariage ba onsusu basa ni ba prena kapé alors ko ba mikolo ba prena ke selinga pe bien mais ngata na sala ki c'était pour le jeune ngai deuxième mama ya ba jeune wana na sala kango pona ba jeune ko éduquer ba jeune ko laksa ba jeune tandenge ba sukolaka ba jeune fi ba bisinga mama tendresse ça kandenge ni mes chéris mais tendresse yango te la façon de parler yango de tendresse le tokika aboya. Donc, moi, c'est face à l'attendre. Une femme doit avoir une façon de parler, hein. Façon de solo là. Il faut la façon moins calme, il faut la façon moins tendresse. Il faut que tu sois différent avec d'autres femmes. Quand ton mari te parle et quand le monsieur parle à une autre personne ou à une autre femme, le monsieur doit sentir la différence entre cette personne et sa femme. Yo soko za mwasi na kati ya ndako. Yo soko za mwasi libala. Oza mwasi ya mobali na yo. Mobali notongo asolola kana yo. Tu dois avoir une façon ya kosolola na ye. On a façon moko ya tendresse. Il y a calme, façon moko ya bien, ce mobile na benyo, oui maninga ko répondre na mobile na yo. Oui maninga ni quand tu sers ton mari, il faut servir ton mari avec un joli sourire. Quand tu sers ton mari avec une tendresse et amour et affection. Pour ceux qui mobile na benyo, neti ngai, so mobile na benga, moi bana na répondaka oui chérie. Ah. Moi bana, oui chérie. Dina lando ayebi. Ayebi yango très bien na répondaka. Ya Jojo nyoka ayebi na répondaka tangu fumukanda benganga. Gidil nyoka ayebi. Moi bana, oui chérie. Mais ce qui abengi mutu mususu. Madina, ah oui mon frère. Oui parrain. Et comme différent. Oui chérie. Madina, oui mon frère. Oui parrain. Échanger. Et comme il il faut se démarquer par moto, ça n'est pas mon bal, hein? Les jeunes, vous devez vous démarquer. Et pas chéri na yo.
Tu dois avoir une façon d'être chez toi à la maison, une façon d'accueillir ton mari, une façon d'accueillir le visiteur, une façon de servir. Une femme doit être serviable. Il faut la serviable, il faut la souriante, il faut qu'on seka, il faut qu'on seka na batu, il faut qu'on lié na batu, faut la sociale. Moi c'est bon la sociale. Une femme c'est la lumière de la maison. Une femme c'est la lumière qui éclaire la maison. Moi c'est bon na kandate, moi c'est bon na sourire. Quand des akabiente, ba na lelo to kena okaboy. Quand des akamalamte, Bible écoute bien abiso. Butu écoute na kandate, kolala kola ça habitude. Imagine toi na butu, yo la na kana na tongo la bukite. Ok ne wapi. So la na kanda. Chérie no moi toucher exact. Oh banane parce que tu es en colère. Oh on a lié sacré et sengaka. Il faut oser la gentille oser na esengo hein. Pour tant papa koya, tant chéri no koya sans tabou hein. Tant papa koya tant chéri koya, tant ko banda aso mono sali osika. Baso musu basilika atina mbeto. Mais non. Yo tant oza mbeto kikana. Tant mobile no bozana e na action. Atelo kanga yo. So kaza mutake natal banda. Allez, akutana mususu kuna. Amona Nathalie. Ça va. Ça se passe bien. Boende, boete, ça va. Hein? Au moins, les places baroki, mais là, yo. Place au Komako. Ça fait une semaine, il me touche plus. Ako touche un nini, maman, za mutakanda. Ako touche un nini, yoko mutakanda, yoko linga kanda, yoko silika ko lekala nyoka. Po nyoka soka sa silika silika, moni nyoka telemi osa bo aluka. Vene ona bokela ngona na kopa. Po nyoka so siliki tifa boka ka vene po akoma calme. Ce qui n'a boki vene ta koma calme te. Non, une femme c'est la tendresse, c'est la tendresse. Moi c'est faux à l'attendre. Moi c'est faux. Une femme doit avoir une façon de parler, une façon de marcher. Moi c'est faux à la démarche. Moi c'est faux à la démarche. Comme ce sera ma colonne basket té. Moi talent ça fait femme. So là tu moi talent, ça la femme. Nga kala, nga liboso, na la telamane na buki lipekabo. Na sa ko kate. Mais muta sikoyo mobali wa balanga, so na buki lipekabo. Ya sepeli bongo. Mais nga nazaki, en fait nazaki na moi. Naki un peu comment dirais-je? Na ba ondeni. Na sa ko kate kala. Na la telemba, na boka moi lipeka na tika liboka boy. Mais lokola mobali nanga, o abalanga, yi asepela boy. Boki moi lipeka boy. Ils ont dérangé été. Il pour ça nini. Quand on est marié, on ne vit plus pour soi, mais on vit aussi pour l'autre. Au ça nini, au bout il pécat. Il m'a asepela na moi, modèle bien, ah. Le quoi ça bien. C'est kalingi o la tango. Tango la takaka. Mais bon pas mêler ani tout. Alinga moi li baya na eso ki dinala ndo sa vandi sele li baya. Na jupe. Boy bien moi mameli ani to linga. Mais c'est bon moi ni moi boy. Faut mo kanda linga boy. Alinga bo pas moi sina ye na lobi pas moi sina ye. Et pas moi bana. Moi bana buka moi le peka bo. Faut mo kanda sepel. C'est ça le mariage. Mariage c'est difficile té. Mariage c'est la communication, c'est la communication, il faut se comprendre, il faut se communiquer, c'est le dialogue. Libala, si on va dans mobile, il dialogue à mingi. Tu dois faire de ton mari ton ami. Ton mari doit d'abord devenir ton mari, ton ami. Mobile, il faut comme un camarade na yo. Il faut parler avec ton mari de tout et de rien. Bon solo la nyonso. Il faut même dans le lieu sacré. Si vous avez un lieu sacré, il faut que dans mobile. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Au kangi technique on est bien technique au boye ça c'était bon linga boye s'occuper c'est pas bon yo pe monsieur le baki ah c'est pas bon bah c'est complétaka oh yo yebi o la kisi moninga o moninga yebi te la kisa pe moninga moi si il faut poser un comportement moko boya bien c'est vrai nakata losa nakata ndaku prière tu n'as pas besoin d'un pasteur pour protéger ton mariage non. Les clés de la réussite de ton mari est entre tes mains. Nama boko na monde fungo la ya réussite ya libala na wezali. Nama boko na monde fungo la ya réussite ya classe na yo ya musala eza yo moko na maboko na yo. Na maboko. Bible le dit une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Maboko o kaka. Bible le dit na biso femme soyez soumise, obéissez à vos maris. Balobi peke
Mari, aimez vos femmes. So bo sele ka eloko wana, biloko wana kaka. Au moins libana na bino eza bien. Okomona ki moninga akokateke alinga absence ya moninga na ye mingi te. Mobali no akolia te soko ozate. Mwasi no akolia te soki mobali na ye azate. Libala eza elengi. Bolingo eza elengi eza kitoko, mais il faut se comprendre. Compréhension de l'équipe. Il faut kaka bose. Ceux qui se comprendre na bino c'est fini. Oyebi kake mobali nanga alinga kolia semul mingi te. Alinga kolia mingi loso na makemba pesaka ye loso na makemba. Sala semul soko lembi. Oyebi ke mobali nanga alinga lala na nuisette te. Alinga lala na ndenge ya Adana F lala ndenge ya Adana F. Parce que soko lingi mutu okolingo sa makambo bien po mutu asa nini a continuer kolinga yo po mutu alinga yo il faut sa makambo malamu. Tala ka mwana muke. Moment jour na banda ko sala émission. Tant Inès a dit, mami, je veux faire pipi. Na sa kini na kataki émission. Na zui Inès na kina tiki na toilette asa la pipi. Mbala mota mo na siko sa pipi nga ngasa na zonga émission. Mami porte Inès, porte Inès, porte Inès. Na seni na porte Inès, na sali kala na vani na Inès. Na kati émission. Inès a sali nini a sepeli a moni ke mami a s'occuper na nga. Mote mane sepeli. Sikoyo ceux qui papa n'a c'est les vacances, je vais t'amener chez mamie. Alors, oui, je vais aller chez mamie. Mais ceux qui n'a sali bongo, non, je ne vais pas aller chez mamie. Moi, je ne vais pas. Pour l'année, parce qu'à mon qui, aux en tendresse n'a été, aux bien n'a été. C'est comme les hommes. Libala, mon bala linga libala, moi ça linga libala. Pardon. Attends. Tant la mouka qui a mon Eve a tali, voici cette fois-ci l'os de mes os. Mokuwa ya mokuwa nanga. Mosungi, ya? Mosungi nanga yeyo. Une femme doit bien prendre soin de sa maison. Une femme doit prendre soin de son mari. Une femme doit prendre bien soin de ses enfants. Même éducation dans la katandako. Bibel ba édikaka bana te. Basi nde ba édikaka ba maman nde ba édikaka bana. Moi si un rôle ming na kata société ya ko jouer. Ce que moni ndako ezana esengote. C'est que moi ça muto esengote. Ce qui n'a pas été c'est que moi c'est un mouton esengote. Ce que mon bali monta musa kanda kanda. Abimika libanda bo déjà il mera babe c'est que nanda ko ba pesa ke kanda. Ce que moni mobali aye musala bato ba sala ka na musala zo sala ozana ba collègue no ya mibali. Eke mobali aye musala azoli ya okangama c'est que na mwasi eleki mabe na ndako. Ce que moni mobali abimi ane sengo c'est que na mwasi na ndako eleka ki très bien. Libala les jemuki. Nzamba na besoin qui était pour abattre libala na ote. Nzamba ça a ba principe oyo il faut landa. Nzamba ça c'est ba principe na ye. Ba bila femme soyez soumise. Mais c'est soumettre c'est nini? L'humilité précède la gloire et l'orgueil ramène la chute hein. C'est ça hein? Dans le Bible hein. Bozo ngande bozo ngo dina lando. O makamuna yo. Bozo ngande bozo la ngokaka. Boko makaka, nde boko makaka, mama ni tubalo bakango boy wala ngapesa nga plaisir. Na mundele ta. E aka lang pe ba tambindele boza lang nanga ena ngoya ba chi. Ena ngolang nanga te linga pe boata na gafe. E normal. Mais na chiluba de na ko gafe te poane zande lang nanga. Nyoso ezande mwasi. Mumu na kande babaka. Babotola mobali pose qui distraite. Cause la distraite na vie. Distraction na yo muto sali basa ne babotola mobali. Pour ceux qui mobali abuti musala yo zate, OK musique. Mobali abimi na 5 heures ake musala yo koti 6 heures. Alala ki ye mokoti. Aki na posa ba servir yeta ngoyaki, mais tu n'étais pas présente. Maintenant, yo kenda la musique chaque samedi. On a ce qu'on mikolo. Pour ba jeune fille ba kanga musique te. O kenda musique chaque samedi. Chaque samedi mo ba la kola na ndako te po yo kenda la musique. Matanga nyoso partout ezali. O bandi ko kenda o banda lendi tim ko ba akunda. Ba fête nyoso place ezali yebisanga. Soki ameki ko ponyo comme on keke moi quelque part. Akuti muta vendre la ke. Mi ba muso linga basi ba bimate ha. Akuti mo so vendre na ndako. O sa nini? Abandi ko s'attacher muke ti muke bandoke noki ta plaka otaka blama mbale ezate yo kasi ke pressing le bota la misa to ezate mine ezate lobi kuno tali valise tikali polele blama ne sisani ni esimizele muto akei po batu mususu atali saka mutu mabele eta vakende ba muso ko tali soma bimoni yo tel mozo sala boye bo ba pekiso boko yoka
après tant que na ezaka kopekisa yo mosusu mona alobi te mais ake na ye kaka parce que nzambe asala mutu na ndenge na ye nazo kota ba jeune fille na ngai ba jeune fille bino bo se dérange tout le temps ma belle-mère te ba sala kapre de faire na belle-mère te ba jeune na ngai ba bokilo ba bomaka libala ba sala kapre de faire na ba jeune te non mama bokilo akoka koyebisa mwana kaka soki bena libumo te yo na mwasi wana tokotala bamama bokilo bisalaka ou bien ye tala na mbara place atie mwana mpo atabi mwasi tokabona libi naza mosusu me bon mama na nga surtout bana mibali balinga bamama na bango makasi conseil na biso bino tout le temps basalaka brode de fer na bamama bokilo te bana na ngai mama bokilo bapesaki respect mama bokilo kolobaka mabe na ye te est ce que boyebi ke biso babantu nde tozala bomokolo azalaka na tort te so totali vraiment na ndenge na biso totika makambo na bino ya bapoto na biso babantu mokolo azalaka na tort te mokolo azalaka na raison biso toya bato tokoli na respect soki mama azoloba otie elongi na se ozoyoka mama azoloba papa azoloba kutu wana nde so papa azoloba wana eza kaki nde ezobeta ozolenga mpo papa azoloba bino bana bakoto boza kaka mama alobi mais toi aussi maman maman tu as vu hein maman ce qu'elle a fait ceci cela yo peliselaka mama munoko okobosana ke mutu akomopelisela munoko aza mama te aza mama bokilo na mama botio c'est deux personnes différentes baza eloko moko te baya biloko mibale bana bofungola matoi boyoka deuxième mama bino azoyebisa bino mama abotio na mama bokilo baza eloko moko te mama bokilo aza mama bokilo akotika mama bokilo mama mpa kotika na mama okoloba likambo mosusu na babe oblesse mama baka bon oyo eza makila na nga munoko mosusu na meli mosusu na bwaki mais mama bokilo te soki asa asiliki okende kosenga bapardon okende kofuta bamande mosusu abezo futa mama na bamande te mais mama bokilo depuis la nuit d'état ezalaka bongo ndenge tokola na mboka na biso ezalaka ndenge wana mama bokilo basakanaka ne te alors soki olingi ofanda na bien bana kokota na carré ya mama bokilo te non pesa ye respecte kala espace na ye soki okoti na libala moko mama bokilo azolinga yo te soki ozofanda bien bamama bokilo mosusu aboyaka po ania mwasi afandaka bien na mwana na ngai te mwasi arespectaka mwana na ngai te mwasi alambelaka mwana ngai te aza tout le temps libanda kotambola wana mama bokilo komi na raison azoreklame eloko mo parce que alingi mwana ye ezala bien mwana ye avanda bien na ndako ya libala mwana ye basokipe ne mama bokilo aza komona mwana aza koya monene mwana aza kobonga mais soki amoni mwana ye akomi kobima soki apemba avant l'âge akosani akoyina yo mwasi alors soki olingi makambo boye ekomela yo te bino oyo boza bamama bokilo awa na mboka poto il faut bosala très attention mama bokilo oyo aza awa te oyo aza na Congo aza na Brésil aza na Chine malosango ya mosika ça passe mais oyo boza na ye ovandaka na France wana mama bokilo na France ovanda na Belgique wana mama bokilo na Belgique ovanda eza difficile très difficile olinga te mama bokilo kotiaka zolo nde na kati ya libala na eza ndenge wana depuis la nuit de temps esalama bongo yo nde mwana fo ozala kaka mayele ya ndenge nini oyeba kovanda na mama bokilo babangaka ye mama bokilo barespectaka ye mama bokilo barepondaka ye te mama bokilo batongaka ye te mama bokilo babanga be mpo na ye te vanda bien na mobali na yo ganye motema ya mobali na yo mpo soki mabe ezali mobali no adefendre yo nde nalobi gentillesse esa eloni koseka oyo kaka écoutez combien un petit souris te coûte combien souris kaka oseki no kaka une seconde kaka écoutez nini eloko te mwasi abongaka azala gentil mwasi abongaka na kanda te mwasi abongaka azala gentil mwasi aza fleur mwasi fo yeba komibongisa mobali na kati ya ndako koza na banégligence te na kati ya ndako mwasi okoma te comme je suis déjà marié j'ai déjà un enfant j'ai déjà des enfants et ça fait quoi mobali basimbaki awa so osimbi awa à tout moment akei libala babondela kongo bana nanga moto akosa bino te libala babondelaka mobali bazoke lokola bebe babondelaka na bango ye kaka soki ozi concept sa autu mobali akipaka te lokuta azokosa kabwana nango ya yo lobi ye moto akende oluka ya koma ya ye epuis makambo ya ndako ya libala kobimisaka ngo libanda pamba te ngai naza na marraine na nga aza awa na France mimi njoku na eugene njoku bapare na nga nasabi bino bagros bisou nga pare na nga papa Eugène Njoku évangéliste Eugène Njoku ya baba na mimi Njoku mimi mukendi ya neli na sala bino ba gros bisous famille mo
Nga banda, nga na yebisaki bino la fois passée. J'ai connu mon mari, j'avais 29 ans. Banda, nazala na mobile nanga tili lolo. Paré nanga na maré nanga en aucun jour. 29 ans, j'étais encore jeune. Hein? En aucun jour, paré nanga na maré nanga ba ukanga na kenda ko funda mobile nanga keo, mobile nanga boy. En aucun jour, mobile nanga sa kenda ko funda nga pa ba paré nanga maré nanga. Pourquoi? Dialogue entre moi et mobile est très important. Ceux qui boza na habitude à dialoguer, beaucoup ça besoin comme ça ba comme no libanda te. Ceux qui boyebi ko dialoguer, dialogue est très important dans le couple. Ceux qui boyebi ko dialoguer ba comme no libanda te. Na kata ndako libala, tolinga te moi si ami qui tsara kaka. Tikela mobile raison. Moi c'est ami qui tsara kaka. Moi si a solo aza ko yebi ko tcha munoko na direct. Wa yebi ko bomba makambo. Na kata libumu nene moi si a solo. Moi si ebonga katu ki ndoko betaka ba masolo na libanda. Yo beteli yango ya Jeanne. Ya Jeanne abeteli yango ya Jetou. Ya Jetou abeteli yango ya Clémentine. Ya Clémentine yango abeteli yango soki nani. Sikoyo lisolo beteli ya mutu moko etambo na 10 personnes. Pona nini biloba loba tuba. Mundele kuta lobi trop parler peut tuer. Biloba loba tuba ezama paix. Vivre mieux c'est vivre caché. Vivre mieux c'est vivre discret. Il faut ça la discrétion na kati na vie na yo ya libala. Il faut ça la discrétion. Mutu surtout ba betela kil sola libala te. Il faut ko yeba ki tangu bana bo balaka. Bado so ba kana fete ba kana sengote. Bado so ba ka te asepeli po bali. Ba musu ba ka kochola. Ba musu ko tangu bala ngo ndengeni. Ba musu ba so la klabino mabe. Ba musu ba pesa na kado ngo asa ala keli ngo mabe. Une femme sage bâtit sa maison. Sagesse et les cagnons. Au lieu de ko senga na nzambe ba bénédiction ba boy na boy. Senga nzamba ta sagesse au Salomo ba neko senga. Nzambe pesa nga sagesse, pesa nga intelligence. Moi si faut ba ko batela libala. Pasteur bataka libala muto azate na mokili. Azate. Parent batela libala muto azate. Marraine batela libala muto azate. Apôtre batela libala muto azate. Fongola libala mesa na maboko na yo moko. Moi si ba jeune fille nanga Sandrine di mwana fongola libala meza na maboko na ma chérie ya yo moko fongola libala na yo za comportement na yo moko. Sandra Lungela je te fais de gros bisous. Fongola libala na yo eza na maboko na yo moko. Libala c'est le comportement. O viva kanini na mobile na yo, o se comporta kanini na mobile na yo. O finga mobile na yo, ma o sepela na oto so o finga ka e. O saka mobile no kaleta nga uta musala, o sepela no makasi. Na lesa ko weba o sepela mobile no, o sepela no makasi. Il faut ko weba ko sa mobile mo ba surprise na journée, jour anniversaire. Jour anniversaire. Invitez peu mobile na yo chérie, na invité le tout matin que nous l'en brésilien. Ça fait toujours plaisir. Nenge to zaka boy batu bakuta na kabatu mi bakuta ba millier mon côté. Il faut boy ba kina Congo na biso éducation peut dépendre peu na ba millier. Oh excusez-moi. Éducation peut dépendre peu na ba millier. Ana bana Gombe. Mona kola na Gombe, ayebi restaurant ayebi voyage. Ake ko bala mona moya quartier moko. Na le bate pona boy boba ndoko ba commentaire ko le ba ki bo sala ki bo na poto to na égalité mais na kisha égalité ezala raté surtout na tanga mabuto kisha égalité ezala kité on est comme égalité moi na wa koli na Gombe ayebi restaurant ayebi voyage ayebi pique-nique ake ko tomber amoureux to amoureuse ya mwana moko akoli kota ba aéroport kuna est-ce ayebi restaurant ayebi la Santa Fe na ville ayebi atmosphère na Gombe bien mote yo siko banda ko meme banzela wana yo mutoko la kisa siko soko mi anniversaire zoye meme na Santa Fe meme na atmosphère lelo bato ko mala ba chetemba à l'époque ba chetemba ezalaka te ezapeli kambu ya milieu
okobala mobali mosu ayebi via restaurant te mais pas na bino bokola na via restaurant banda kokotia moke na mwa via restaurant na bite bokenda kolia restaurant te mwa anniversaire ya mobali okoki mpe koinvite mobali na boke na restaurant il faut que omarkaka ye omarke obusi mobali na yo boke na restaurant boke kolia okoki mpe kobomisa mwa voyage osalimo économie epi to voyager tokende wapi oui na ba frère nanga toujours voyager tout ça ça fait partie de l'amour et ko ça so moi un plus mo bona kati ya nini na kati ya libala kozela kate mobali ne mutu il faut apesa ya malamu yo moi si pe tu dois donner le meilleur de toi-même meilleur oya yo moko zaka nango ko pesa pe yo pe kozela kate que mobali nanga manga na restaurant te mobali nanga ebi voyage te mais comprendre te ya yo kola na gombeti baza ko memona voyage on a le besoin kambo solo ko skona koti ko mwana gombe ayebi voyage abali mwana moko auta banzela ba aéroport kuna boyebi que l'amour est aveugle motema soki elingi ekipaka te ke yo vandaka na gombe yo vandaka na kimante ke ekipaka te ke yo vandaka na matadi yo ovanda na bushmail l'amour c'est le cœur bolingo eza bolingo mama oyebi mobali nanga yebi restaurant te nga mpa na biso tokola restaurant mama outa gombe te yaya nayebisi na mwana bouta nanga mais c'est normal mais lakisa ye abi oui mama na comprendre nga na ye tova na diapason moko te mentalité eza moko te vraiment mais bosi bolingani ndenge bosi bolingani lakisa moninga ndenge olingaka sorte la libaki ezaka mwasi ne na lobaka soki omoni ke yo moto oza na ya malamu oyebi malamu lakisa mobali na yo po osanini obata libala po peut-être lelo ko négliger ye po na ye boye ayebi boye te lobi otiki ye oki okutana na oyo ayebi makambo oyo olingaka wana omesana bavie ya barestaurant omesana bavie ya baboite omesana bavie ya boye mais comportement mabe vomie satana oyo oza na ye ke ange ozokende koluka oyo oyebi te moi c'est face à madame gentille moi c'est à muta esenga muta koseka oservi na miso tya mobali blo na mwasi ozoseka mobali no azoli ovandi wana bovandi bozosola bozoseka nga nayebi fi mo alingana na mobali mo ana poto très gentil très serviable bato bakomi kaka ndenge aza na mpo awuti afrika esika te na amesa te ntango amesa na pota kochange na ye ntango amesana mais ti lelo fi wana achange te ndenge baza kolongola miku ya mbisi ya mobali nde na sani ti lelo alonga toujours miku ya mbisi ya mobali nde na sani so mobali na zoli avanda pembeni alongolaki miku ya mbisi so mobali na ya ye mbaki kitoko azaka bien achange na eloko te mwasi fo yeba kovanda mobali kotuna eloko nde olingaka mpa na nga te eloko nde olingaka so na oloba mwasi parce que biso basi nde tolingaka mabala toke mpe tozonga mpe bandenga mabala mingi basi te yo so mona mobali ana 30 ans akomobanga kotula mais mwasi koma na 30 komobanga ni komobanga kotula ti bana balinga libala baso basi nde tolingaka mabala il faut bakorepase chemise ya mobali na fo bakobongisa chemise ya mobali il faut ça keloko moko ke mobali mpenza soko avandi oke voyage akokolala tobi okendeki voyage mpona 2 semaines au bout de 7 jours zonga kaka ozonga suka kuna sima zonga kana okokate nga mona okokate yo moso mesensa nga ba chemise nanga ba chaussures nanga kolia nango so mesensa nga yo mo place on yes ya bomona ka ba bolingo ba bake ba chena kisi ba bolingo ngo yango wana pona lelo to suki wana deuxième mama na bino ya lobi bana baloba babela mona moto wa mufa wa teleja elakisi ka so ba ote ya mona mtoza bomoyi soko zano na mama te yoka no matea na nga ya mama ile ya nitu na baki émission na nga ezaka ya ba bêtise te eza pona ko bebisa te mais eza pona ko bongisa yaka pona ko bebisa te yaka pona ko bongisa merci de nous surtout bo dispositeur no botalinga miss na bino botalinga mato boyoki merci na ba marié na nga nyonso ya année au 2019 na sana na ba mariage ezana no nangaki na sala appel moko na senga na bino bato botalanga boyebi ke nazaka partenaire na orphelinat mo eza kuna na Congo kala mingi te na oza kosisa ba mariage na ngo na mois de novembre po na kita Congo donc soza e mois eloko pona osunga bana pona nouvel an bakoka kolia boyebi ke na Congo kolia soso ezaka eloko mwa munene bana bakokolia soso bakokolia maki na wali bana balia dendo te s'il vous plaît bo edengai
bobenga ngai boye te orphelinat le cœur d'une mère eya kuna na Congo na besoin vraiment ya soutien na bino tata nzambe kalisa kumuna mungu abariki god bless you nzambe nibeshaneli bana betu moni sourire mama netu asekaka na ye pamba nzambe nibeshaneli bana betu boss bye bye